voilà. Mais ba vie ba beti na bango ba se centrer na bango bo ne ba beta ki wana yebita na sona na tila mninga lwa ba bango to ba prêtre mu tolo ba beti na bango ndula na bango ba beti ndula na bango leki na ngo vrai donc ça sert à rien to ba oh nana yembaki mabe nana salaki bona sabu to koma loin l'essentiel ka ba vie ba beta ki ndula na bango retrouvaille ba sali na bango ba sala sentiment na bango biso beto to sepeli pona to zalaki ba fanatique ya bango biso do bundira ka chant biso bundira chant biso tate o yakala ka mbeko bikala ka senko biso da bongo te biso da bongo te biso da bongo te biso da mena ko na kutani na bango na centre ville mbakoleka exmotionné nga lolenge batelemi on dirait on a ce que comme ils étaient mannequins harmonina na beta masola ba chanter ni ba je bazoyimba ba di ba black ité zoba na beta masola yakala kambeko mbikala ta beta masolo wana te ba masolo wana te musique akarizaki passe comment passe parce que même na wenge pa ba po yemba na wenge di bazalaki c'est trop dire oui bandenge ndini o kota ndini po yemba eza ba wenge ndete mutamda sali orchestre na yete to ba wenge et après wenge wana so total ici bando kita empire bakuba 3 chanteurs dire moi na pépé carré papier c'est ba baka batakala tozongi taboulé le père parce que grand câlin des prêtres tozo taboulé ce soir c'est la rivière petite oh mirage à sala même voilà au moni chant batazo comprendre 16 ans mon côté mais chanteur ou Blaise Boula ba ina ba wenge bando imande ba ba ningo dans il contrôle la chanson wa zawana donc il y a pas à dire. Ça tout le baké ba il danse puis ba rêve ba nzeba ba sa oni za ba château ni za ba te bango ba beta ba musique nde to za ba boîte ba ba book ba whisky ba ni ba beta ba musique ta bo yem sana ko net nzeba robe nzeba ba pecho net robe o tsana nzeba bila ben ni koka ya ba secret de secret ya beta ba zala ka minganti ko tseka beta ba ba bango yo beta ma o be ya o beta nzeba ni. Chez Ave Maria Télévision, nous vous souhaitons tous le et la bienvenue de partout dans le monde où vous êtes, en Afrique, en Amérique, en États-Unis, en Europe, dans le continent, dans le pays. Tu peux suivre nos mots, tu peux te donner nos boyers, malamu, anzungu na biso, ya masolo ya mokola. Tu peux te masolo na maimatali musique, c'est pour le condo na Ave Maria Télévision, tu es na moko ya artiste, ba yembi, ba voix, balobi. Afrique ezali na ba or ebele ba diamant ba ebele kasi spécialité na ngo ezali mongongo plus précisément na kati ya RDC ba lui ba talent ezali ebele yango na lelo Ave Maria Télévision yango na Anastela toye to beta masolo na moko ya ba artiste mais avant to fongola maison na biso pour permettre ngai na pesa merci nesiko ba yambe biso na kati ya Tempo House ya mama Naomi ba biso za bandal sika mosusu ezate pas maman Naomi bola wana bandal za poso opé mon pas bien mais ba uta libanda bana poso se loger ba lobi flat ya malonga na kati ya bandal juste na inga wana beta sa mshikate adresse saka moko Tempo House kamera na ngai abed kitenge fungulela biso bilili tozwa déjà invité na biso kombona ezali mopala nayebi te pone babere mopala ye moko oyeba ofungolela biso ameka mpe kolimbela biso kwa kombo wana. Bonjour papa. Ouais, bonjour, Sephora Lokondo. Lokondo, vrai combo, c'est bien. Plaisir ezali oyambo na plateau na biso. Plaisir de ma case. Alors, tout pour le nom, on a besoin de banda. Pourquoi Mopala? Ouais, Mopala parce que Mopala qui est lobby mambebele. D'abord, on a remixé na nous la Tempo awa na place de Vandi awa na espace Tempo House. Tempo House awa na juste na bandal kaka na Kasavu na Inga. Na quoi on sont tourné déjà venu Kivunda oué ba déjà 2022. On a chez Tempo House tozawa. Et puis samedi dans un événement Morozawa, on a ça la playback hour. Playback hour na Tempo House hour. Donc voilà. Donc mon parler ezali combo et la kisi d'abord muta propre. Ngaza molobo mununu. OK. Na molobo mununu mobangi donc la kisi muta propre. Muta lingi trop propre to bien que mopala. OK. Ndingo lati bona ko pingo mopala. Ça veut dire muto aza propre na mboka na biso to na kilobo na ki mununu to bien ka mopala. Mutoza propre mopala inga vrai mopala. OK.
Voilà. Mais comment on est vrai penser ça? Non, comme on a vrai, mais comme on parle de dominants, comme on a vrai Zali Hervé, donc prenons un exemple PA, non un exemple mon Kondi. Donc voilà, donc mon Kondi PA Hervé, à part ça, dans le bateau bien dans Kekele, dans Koukoulou, dans Kakala, dans Koufanki, dans Koufanka, dans Koufankou, dans mon parlant en qui, mon parlant en ka, mon parlant en kou, mon parlant en qui, mon parlant en qui. Donc nazama ni Nchwaka, nazama muta. Alors, mon palato, Fumula Masona, d'abord, pour la première fois, va découvrir, se présenter, na polé les pensa pour découvrir, avec Maria Télévision. Les seuls chanteurs à la musique congolaise, donc musique congolaise dans le parce que naza moto yo na ibma kamde zalaka d'abord na ndé na vandi awa naza na kati ya bandal comprend toza na chez Tempo House et puis na momo to na matanga munene na bandal o so tozo tala kati ya matanga wana tozo tala déjà nazo pesa mes condoléances oyo vena ngai Justin Vita o vena ngai Justin Vita les noyés de bandal yena ba noyés de bandalungwa basali ke to ba pesa mes condoléances na bango. Donc il a maître Magouche champion du Congo, donc il autopère de na mona kata bandal zo peser ma case de Justin Vita de nom de bandal de bandalunga non faut na tinda ba mes condoléances na maître Magouche champion du Congo baza payer moko tazana mavuba vubes bana ba bil merda bana banduzu ngwambe nono misaka baza ba grand fununga Gilen Lubi ya mama la bila kai quand on trouve des solutions. Mais na grâce ya ndeko na bango Justin Vita abi no biso ba fununga to kotika la simate. Mes condoléances na famille ya maître oya kufi atiki biso grand prêtre à sala kombo ya makasi Magouche wa sala kombo makasi donc champion du Congo donc y a pas à dire quoi. Mes condoléances na famille nyonso ya Magouche papa tobeta un peu masolo na matali concert ya Wenge 4x4 au taille koleka récemment na stade de Martina sur toi qui t'a kolanda yango mona ki yango ndeli moi to tia moi biki mkie par rapport ya concert wana. Le concert ba beti bien, ba beti bien. Ça allait bien et ça allait bien. Donc ngapo nanga ba beti ndo ya mokitoko. Parce que ba faire na bango bien. Toko lingate voilà ba viet. Yo vient tel imba ma be vient tel imba bien. Et on a pas problème. Donc ba imba na bango kaka ba beta bien. Préparation ezali kitoko te puis côté sali défaut le linga au monde oyo asona no boka mabanga papier visible ya kabo. Na concert en plein concert sali vraiment belge makasi bato ba sepe na acte wana te. Bon voilà ce que j'ai ba vie na bato na bango bato yeba parce que moni bango baza ba vie baza ba bakoma bato balar na kati ya musique na biso tokolinga te na kota na makambo na bango vo eza kaka nde bamemeli makambo na bango biso totambola na baordre ozoparle tokutani tosala makambo comprendre voilà donc moi pour moi namonaki kaka bavie bakute na bango base s'entraîner na bango donc namonaki normal bavie bakutani base s'entraîner net biso bachanteur nazosepela parce que namoni ve nanga Blaise Bula namoni ve nanga Mukulu namoni Nchone mais na regete kaka alempela parce que moni na kati ya Wenge nde bazalaki wana alempela aza médiateur moko boye c'est trop grave mais na regete kaka ve nanga alempela azalaki te c'est pas grave mais c'était passé bien mais na regete kaka parce que moni nayoka mwa baviango mingi moni bajeune na biso nde baza lelo bayebi valeur bavie wana te biso toyebi bavaleur bavie wana mpo toya bachanteur ozomona alempela absence na ye bon ça a passé bien mais voilà mais bavie babeti na bango base s'entraîner na bango nde babetaki wana yebitanga sikoyo na otila moninga lwa bango to baprêtre moto alobandi babeti na bango ndule na bango babeti ndule na bango eleki nango vrai donc ça sert à rien topesa o nana yembaki mabe nana asalaki bon nasabu tokoma loin l'essentiel ka bavie babetaki ndule na bango retrouvaille basali makambo na bango benge basala sentiment na bango biso mpe toza tosepeli mpona tozalaki bafanatike ya bango. Voilà. Alors, la guerre na kati ya musique, juste après concert wana bitumba komi makasi bitumba plus précisément to moni jibe piana bato ba déplorer fallait pas répondre ba propos fallait alobaki mais fallait pe na ngam ne bimse misona pona olakisa
que le bail que le moins ma bête guerre oh ya bango il bosse qui guerre entre bango mais comme une guerre ya génération hier la génération a calé ça la moi bien té viens ba petit na yeti viens ba petit na ye biso do le ba lisuté viens ba petit na ye do ba viens ba petit na bango comprendre ba petit pe ba vie wana ba ope ba bana mai ba sali bango un jour ba beba na bango comme ka bango ba viens ngo ba viens ba petit na bango do za bongo mais na oloba nini to mona ba photo ve mukolo na ba na fadi pupa ba photo to mona pe vane abeta na mama ya bana ya ve mukolo ba anniversaire abeta wana qu'est-ce qu'on va parler so to tali pe so fali pas na ba petit na ye de fali so beba pe na ba petit na ye wana to ba ni beba na mpe ko na inospe to ba ni ba petit na bango biso to bundira ka champ so bundira champ so tate yakala kambeko bikala ka senko biso ta bongo te biso ta bongo te biso ta bongo te biso ta mena ko na kutani na bango na centre ville mbakoleka explosionnenga lolenge batelemi on dirait on est quoi comme ils étaient mannequins harmonina na lobeta masola ba chanter ni ba je bazo yimba ba dingi ba black ité zoba na beta masola yakala kambeko bikala ta beta masolo wana ba masolo wana te yakala kambeko ba petit na bango te ba petit na comme ça musique facile musique qui difficile musique comme facile to comme continuer masona biso to na moi facilité donc moi eloko amener on est sali so bien robetela so moi il minute eloko amener to na betelo ka winge betelo ka amener non moi voix yo ekinde lokwa amener ya deux c'est avant na yembi kuté amener te ana mema na kutani na bango na centre ville mbakoleka explosionnenga lolenge batelemi on dirait comme ils étaient na yembi rien à voir Victoria donc ça vient m'amener là on a demandé ngaimela nkape mamara nzotwe komiko sila rien nzotwe komiko kondo maladite mina kufa bure ozare wana na yembi vekezi ona imama baba wege donc wana na côté à vekezi. Alors mon pala tomoni pe fali pour pas préparer concert le 29 alobi à cause de sa stade de match est-ce que zali correction nga pe ça ba vie na eto eza qui trop sûr na yende sali que après ba vie ba beti pas donc beta même musique bon nga pour la côté wana vraiment na eloko aloba te ça veut dire ba vie ba beta ki ba sali ba plein na bango il va obéir dans droit ça la pleine aïe mais biso to bundela ka chat parce que to comme na ba jazz pile là na lo ba makambo na te ba pleine na bango ba sala ba vie ba beta git OK ba vie ba beta ki ndule ba place ba beta ki ndule ngo ba sala ki ba saki makambo na bango ye peso yo beta pe ndule na ye mais ngalo ba ka makambo ya ba chanter to zaki komona ke non wenge 4x4 otali quartier latin otali boziana otali Marie-Paul vilanga Marie-Paul ngwata yavu seri vilanga beta nzemo nini nini kamwa na kamwe lolenge ya manzoba tindela kinga na kacha baninga bapala bamona bakembo pe bisengo mabala lelo yo ngalobo kwenu ngakave na litamaro baninga babala bamona bakembo wana ngana ikoto nanga OK baninga babala bamona bakembo baninga babala ngana esko na niasa na biso bata couleur donc ngalo beta masolo wana ndinge vie mukula beta ki basoso bakotiaka fedeye mais bat baibi chawana de mukula beta est-ce baibi bat c'est qui a chanté là-bas OK c'est Alain Pella avec Blaise Boula au baïm là na kosenga se na bayeti ve ba sala no pas te nous expliquer ba couleur ya ba son OK bato ya mokili balandaka na yesengo bayeba koya na nsima etikala se lisitwale na bolingo bayebaka yoke na nsima etikala se lisitwale na bolingo azobeta masolo ya chant azobetaka Blaise Boula il a venu avec son petit Alain Pella baga dans la chant ante daji basi soyemba bachant babiloko na ye ayembi mais
couleur est ce qu'on a sur la chasse. Donc, moi, je ne pas y baka. Parce que biso ba génération, moi, je comprendre que c'est couffé. C'est comme trop facilité. Pour musique, c'est comme une facilité. Musique est comme une facilité, comme moi facile. Mais musique est difficile à changer. Tout on a, ça la rappelle bien. Tout est nini. Puis, musique, tout est. C'est ben, banini, bloc quoi. Mais c'est ben, on va tout faire. C'est ben, c'est ben, tout va bêta tout faire. C'est ben, bêta. Au moins, tu vas gêner les cymbales sauter. À gêner cymbales parce que tout on a. Ding, taka, ding, cymbales sauter. Tout comme il va gêner, comme il va petit na biso, va plan, va plan wana et puis 6 mois sans mon robot. Mais va bien casse bien na bloc veut cymbales parce que nini. Congolais puis matou ni comme moi troublé. A utari ah. Tel monde a posé la chandelle, monde a posé donc mambrima. Biso photo zungza nduli. Parce que différence c'est entre musique et kala, musique et lelo parce que la musique à kala zaki passe comment passe parce que même na wenge pas ba po yemba na wenge de bazala que c'est trop dire oui bandenge ndini o kota ndini po yemba eza ba wenge ndete mutamda sali orchestre na yete to ba wenge et après le wenge wana so total iso bando kita empire bakuba 3 chanteurs dire moi na pepe kale papite so balo baka batakala tozongi tabouler le père parce que grand calendrier des prêtres toujours tabouler. Ce soir, c'est la rivière petite. Oh, mirage à ça même voilà. Au moins, chant, batazo comprendre. C'est à mon côté. Mais chanteur, ou Bablaise Boula Bagina Bagungé Bando et Mandé, Bagina Bango danser. Il contrôle la chanson à Zawana, donc il n'y a pas à dire. Mais il faut chanter qui est Blaise Boula, qui est tel, qui est tel, qui est tel. Moi, je ne suis pas parolier la Bango, la Bangote. Parce que dans le bela makamba kala le bela oya bangwa lelo tenga le bela makamba ya kala. Alors biso photo zungu za chaise à difficulté mudi de bien modèle comme petit wa ba nzembo muda baninze mama matanga nzembo ko za bongo te. Nzembo ko za bongo te. Yebisa nzembo mama ba bandi kozela na lembi na sengi kozela bato na loka solution moyen te ponga na tika motungisio Sanza bambula mikolo misimi pusani famille konzo ba prete ba bandisa ko banda c'est bandisa c'est bandit c'est bandit c'est oh wana te c'est bandit mutu tozo lenga do zama kamba savoir la vivre sans zama ba savoir ya vivre sans yebisa nga sko lelo sango de tozo beta ba sango lelo ba sango to boyete musique zo développer mais développer na propre nous ne sommes pas les français. Ça tout le bac ba il danse puis ba rêve ba nzembo ba sa on ba château on ba te bango ba beta ba musique de to za ba boîte ba book ba whisky ba ni ba beta ba musique ta bo yem sana ko net nzemba ba pecho net robe o tsana nzemba bila ben ni koka ya ba secret de secret ta beta ba zala ka minganti ko tseka beta ba blo la bango yo beta ma o be yam o beta nzembo ni o de yem sa ko beta nzembo ni ya rebo ko donc ça veut dire c'est pas ça, mais tous dans la première génération. Génération de l'eau, et comme il faut ta casquette, il faut ta mambati, il faut ni. Tous obligés d'adapter nango. Tous obligés d'adapter nango, mais il faut ni keba pété. Nambiaka keba. So côté boy moi c'est petit nambiaka te petit be ai bika pile mutu na biso ya ba maka yango moto ko kena mabe. Yango so ba ne o ba liboso na biso. Ba mutu ati ba désordre wana. Ba mutu ati ba désordre parce que lego ça fitting na petit mobo. Alors un enfant yo ça ne fitri bo ça ni. Bo ça ba qui enfant. Parce que ça le quoi te mbila belle na pepe kale ba pesa ka conseil soki likamboye batona kana ba oyo babala kala soki bomana eloko nini bezalaka na maîtrise na lembi na bomana yo mais pepe kale sko wampanya ali teza sko yo pe a son ami papa Lutumba pe mabi bona resi baga sko momi azo yemba pepe kale parce qu'on a resi baga sko fitiri bango ba osala ba fitiri ya nini po woni za ba chanter ba oyemba sko bo ba osala nini maman on va chanter il faut pas mélanger des choses là ya mo ngala zo boya ba wana na zo boya ngo mais to kende ti bien na biso Koffi Olomide du ba petit na lobité musique est changé génération on sala na ba rebo on sala na ba bela shiva na ba innos donc au fituana so yebisana fa 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 tolongo wana tozui ngana yo ange commence boyero mobali mobimba na bondela tala
pembipo te kudu kudu pembipo te kudu kudu pembipo nazo bete no ba style ba na bien yo kasi wana za bandiwe yo njembo seza wana ba njembo tena so soki ba moni ye nanzela oh soki ba moni ye na balabala Elobeli na yo Maria Valasa etamboli. C'est très simple mais c'est non besoin d'international on va pas tête. Au moins les autres ça émission, yo peux profiter ngana on profiter. Faut pas tout ça te montrer ba to ba la biso comme si tout ça ba black. Tout expliquer ba musique. Game ça parce que de papa ba beta internationalité. De papa ba tia beta musique na beta internationalité ba ba beta yo international mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis il faut pas comprendre ba games ba botama na ba kola koto ba botama koto mais ba bola baza déjà ba français donc baza obligé c'est ce soir que sera donc baza obligé ba oyemba donc baza obligé parce que chaque jour baza la kawana bana style mususu voilà yango moni photo comprendre makambo mususu ebele. Mwana yolo, pourquoi il a chanté ça? Parce qu'il a besoin de gens comprendre que non, je ne suis pas là-bas, je suis aussi comme ça. Mwana yolo, parce qu'il a compris qu'il faut le rappeler, bah tout keba. Pour nous voir que ça là dans un koto, bon dans un on a koto. Non, c'est pas ça. Alors mon pala. Souci dans les alliés, la quatrième souci dans les alliés que l'évolution c'est bien, mais il faut déjà y comprendre que rumba congolaise c'est très important. C'est très important, tu boite, tu as la tout, tu as la main, tu as la nino juste. Ok. Voilà, c'est un peu ça, merci. Alors, mon pala, pour toi aussi, parce que dans le studio, toi aussi, ça a un projet là, tout le monde a marqué parce que le point est très important. Donc, tout le bail que musique, il y a kala, sentiment, il y a kala. Bokoko ya kala tozaki moi rumba bien zo kina okufa parce que to moni évolution est un peu moins trop. Ouais donc na pesino mami inongo moi ça pembe muselulu apesi mbote esa zali musique est déjà ils ont kufa lango mais musique est kufite dans le sens les bateaux bazo kansa ndé to komi makaba rappeur ba idéologie teza lango évolution. Mais rumba congolaise, parce que quand tu passes à la télévision internationale, on va te demander votre musique c'est quoi? On va répéter, on va dire rumba congolaise. Rumba congolaise c'est quoi? Tu as un das ndombolo, n'a pas ndombolo, tu as un rumba congolaise. Tu as un débilo kamibale. Parce que ndombolo, il s'est là sur c'est qu'on a fond qui sera ma bébé. Voilà. Alors. Donc la musique n'a pas besoin de couper, mais ils ont la papo que tous beau sans la référence. Ngaza banze monga nyatsa ngana studio. Ba style na oyemba déjà ndé kana lo banaza na ngaka na makamba lelo. Rien à voir. Ça réveille moi c'est tout le mambolo ba. Non, na net zebro Justin Polingo tambola kelongo na babekite. De just tu connais ça net nzembo net tambol. Au monter dans makamba lelo. Mais pour mes années, quand on parle des choses, on parle pour expliquer que nous ne sommes pas à ces côtés-là, nous sommes indépendants. Tcha-tcha. Voilà. Parce que normalement, il y a un petit sœur, un petit frère au tango. Ils ont porté ni la musique dans ce congolais. Ils ont porté à brûlement la tête, ils ont porté vraiment qui me tapé ma vie. Au moins, il était censé dire on a zolo ba, ce moto, mon peut-être, n'a pas critique. Dans sa critique, ils ont mis la musique à moi contre la tête. Mais il n'y a pas pour la biso babndoulé. Vous avez rien à voir dans le monde de la musique congolaise. Voilà. Alors, tu as acheté un projet à studio en dernier. Projet studio, ils dans la studio. Donc, j'ai des Just. Justin Vite des Just. Donc, des Just, c'est à Paris, à Panama. J'ai mon aïe. J'ai mon aïe. Tenze mona bombia ngo pozo bima na isa gina oyemba te kwa wana nze mona izo bima wana la boka ki za deuxième chanson na ni première chanson de non non voilà donc kala mingi te zo bima nango et puis nazo remercier vina nga mabele de asomelenga instrument merci vraiment pour na comme l'instrument na nga moko estimer za cher na comme l'instrument na ngai donc naza fier et puis samedi na playback awana
c'est temps pour ounce naza awa après bac et puis aba lobeta bandude nanga naza instrument nanga donc la pemi lokwa meneza la pemi bodo ki so ndude instrument bimba mise ba bandinga na yemba muna na ba Victoria e bandina ya wendo na Polo Kambae na Congo Bwaza Kinshasa Victoria ke baleki bakolo mindule bakolo miziki c'est ainsi que j'avais voulu te montrer que je souffre à travers des sautés. Donc, à la vie de ma pression, je vais calme. Alors, il y a un album, soit Merci Single, na géné qui bandi Suki et bandi Sili. Donc, titre oui bandi Sili. Donc, Zembele na kekele na kugulu na kakala na kikila na kekele. Et traka kombo eza mulai bongo. Zembele na kekele na kukulu na kikila na kakala na kekula. Ukokate nkakasi. Voilà comme on a donc comme on a tout comme bon kekele la kukulu la kakala la kikila ukukate kakas inkukus. OK. Générique avec makalami était donc fait nga de just ay makambo et puis papa nangai les patriarches Désiré Ibaka. Les patriarches Désiré Ibaka. Mon papa, il a conseillé na makambo nga tu dans tous les dossiers. Donc même ce que monsieur Banda faut ça combo les patriarches Désiré Ibaka, mon papa, c'est mon père. On a dit papa. Voilà. Après c'est beauté. Je suis là mon père. Il n'y a rien de quoi. Ton fils est là et puis je suis concentré. Donc voilà. Alors, tout comme les gens à Souka, on a dit ça mon colonel, tu sais qui a qui tengue tant déjà coquille donc on est sans déjà. Tu n'as pas ngara olobami te, deno olobami te. Mais na oui makanze ya Pépé Calé na Kester na Papa Wemba. Bato bakate Pépé Calé na Kester na Papa Wemba bayemba nini amena. OK. Parce que 3 chanteurs bakutani ba yemba. Et na yebite so ezaki pomni. C'est là ça moi quelque chose non. Amena moyi boni osali boye mama makanisi eleki nakanisi motindo moi olelaka ngape maloba sheri oke olobaka na libongo mama na libongo mama nakanisi tango loseba lobetaki loboko moko kopepanga momososo yokopangwisa mayami soromela banzaka pe manaka o ngana koya o batela mibeko ngana mibatela pelokola wana maloba homoi hobosani sanza pe bambula mukanda te mama na bandi yo chéri refrain c'est ça homoya pepe misona nzela nzela polele wapi yo amu naleka libongo sheri ya komite yo akendaka konje na kati ya kokombe utakenda e wala kesere utakenda e azongaka te o nzambe ya lamono yebisa mena ata nawe yo kombo na ngau ubake apesa yango e na mwana na yego kesere apesa yango e na mwana na ye soki ameki ye pepe hakomona pepe akoya donc c'est pour bataille bakake c'est les 3 chanteurs qui a chanté ya omoni ngai naza contre ba frère na ngate ngabo dia na balinya sika na bakula sika na banzembo musuza ba pepite kunya pepite kunya bébé baby oh à côté les naza koto wana mais attention il y a des chanteurs faut ça il y a Papites il y a Pépé Kali il y a Tessa il y a Jopoyi il y a Madilu il y a Katani Boma il y a Defao il y a Carlito il y a Sabangwana il y a Jessica Moukoudou, il y a Pépé Ndombe. Donc il faut les gens ils comprennent qui a vaincu cette musique congolaise. Quand on a connu ma petit ouana la paix à Moïse c'est le temps il est aveugle il marche avec un aveuglement et puis là bien là ba courage ba on a ba musique o ba zo beta wana yango moni le tsoto na soso di bata ma tembele et comme oh moi moi bota tu chantes quoi mais c'est pas ça. Moi de la fin moi libanga tout ka. Moi de la fin mettre David Kombe bon retour na Gaza Kinshasa. Viens là pour casser pas mal comme déjà ba mercredi tout ça na yo no la tempo hein na ga ounce yo yebi to ano samedi awa avec playback tout ça no
nabosani te. Justin Vita de Just Noé de Bandalungwa, Guilherme Lubi, de Gant Fununga, nabosani te. Mavuba Vubens, prêtre, Abil Merda, prêtre. Andou Zungwa Merdono Misaka, prêtre. Naoloba Sunini. Naoloba Sunini. Naboka nani les sauces, oh nabosani, naboka nani nabosani. Nabosani te ma sœur propre. Nadi, Malaisie. Malaisie, Champagne. Manuel Kos Zidane. À Londres, en tout cas, même corps, même cœur. Malgré on est dans la même pas source. Certainement, nous sommes dans le studio. Les banques nous ont mis déjà. On a tout soit on a tagi na sana yeba sana tout na tagi kaka pona edi. Merci. D'accord. Merci beaucoup Izalaki Mopala. Comme na suka ya masona biso so moni bilili ya kitoko pesa abel kitenge mobala mwingi kasi na bato merci. Pourquoi pas une opportunité na Anastela depuis quelque part. Quant à moi je vous dis à très bientôt. Ciao.